Bonjour, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Ah, la rentrée scolaire, je ne sais pas. Allez, quand on parle, des gens nous disent que nous, au Congo, ici, nous vivons bien et tout ça. Les autres enfants sont partis à l'école dans la sérénité. Tu vois que oui, ces enfants vont apprendre quelque chose. Et les enfants ont hâte d'aller à l'école parce qu'ils sont conscients. Ah oui, même le tout petit de l'école primaire, de première, de la maternelle, tout le monde est dans l'euphorie. Et tous les enfants sont contents et les parents ne sont pas aussi asphyxiés parce que il y a quand même les finances qui rentrent chaque mois. Il y a l'organisation. En tout cas, moi, on va vous dire, vous savez, quand nous, on vient ici, on parle du pays, on essaye de critiquer, on critique. On critique même pas bien. On critique pas bien. Parce que c'est que nous voyons à l'étranger, c'est que nous voyons dans la diaspora, comment est-ce que le pays accueillants nous font. Ouais, et nous sommes juste des bénéficiaires parce que nous ne nous sommes pas battus pour eux. Ils se sont battus pour qu'ils en arrivent là. Il n'y a pas de tracasserie des Minerval, les frais des Minerval chaque année, ou que tu payes quelque chose. Avant que l'enfant aille à l'école, il faut que tu payes et tout ça. Non. C'est juste que tu amènes ton enfant, tu lui achètes le cartable et ils ont donné même un peu d'argent. Ils ont, déjà chaque mois, ils donnent un peu d'argent pour chaque enfant. Et quand il y a la rentrée scolaire, ils rajoutent un peu encore. N'est-ce pas? Oui, oui. Ils rajoutent encore un tout petit peu pour aider les parents à acheter ce que les enfants ont besoin. Ce n'est pas grand-chose, mais chaque mois, quand même, chaque enfant touche ses allocations. Donc, ces histoires-là de dire que oui, je cherche d'abord l'argent des Minerval. Oh, il faut acheter les uniformes, je ne sais pas quoi. Il y a des pays où on achète des uniformes, il y a des pays où on n'achète pas les uniformes. Mais l'État est là. L'État est là. L'État aide. Et quand nous venons ici, on parle, on dit que les choses n'avancent pas. Vous nous dites que nous sommes des haineux, nous sommes des jaloux, parce que vous êtes tribal, vous détestez Chilombo et tout ça. Non, c'est parce que vous n'avez jamais vu un État qui fonctionne. Quand on dit même que oui, l'État n'existe pas, c'est vous le premier qui habitez dans un État inexistant, où vous ne savez, on ne sait pas vous prendre en charge. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Il n'y a rien. La sécurité sociale ne s'arrête pas seulement quand vous attendez. Les gens, ils sont au social et tout. Ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe que oui, les enfants vont aller à l'école, c'est l'État qui paye. Qui paye ça? Les ministères. Les ministères payent ça comment? Parce que le budget national rentre, il calcule. Aujourd'hui, en tout cas, par exemple, là où moi j'habite, dans la région où j'habite, le 1er septembre, parce que là c'est tombé le 2, le premier jour de la rentrée, tout enfant doit aller, parce qu'ils doivent comptabiliser les enfants qui sont là, pour envoyer ça au ministère de l'enseignement, comme ça, et ils seront aussi payés par rapport à ça. Parce que chaque enfant va à l'école, ce n'est pas nous les parents qui payons. On ne met rien à la poche. Nous payons des petites choses. Mais les Minerval, c'est l'État qui paye. L'État paye ça comment? Avec le budget national. Donc, dès là-bas, ils calculent tout. Et ils donnent ça, ils payent pour les entretiens des buildings. Ils payent les professeurs. Au moins, pour chaque enfant, il y a quelques années, j'avais regardé, c'est dans les 3 000 aidés par an que chaque enfant paye. 3 600 € que chaque enfant de l'école primaire paye. Mais ce n'est pas nous les parents qui payons, c'est l'État qui paye. Nous, on n'a pas le stress que oui, on va chasser l'enfant pour les Minerval. Il faut qu'on envoie l'enfant. C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Comment ils ont fait ça? Ils managent. Ce n'est pas comme au Congo là. Vous avez crié ici il y a 5 ans, 6 ans. Oh, gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Mais avec quel budget? Parce que le pays n'est pas l'outil. Ils ont pris tout l'argent, ils ont bouffé pour. Ils ont mis un désordre dans des classes. Ici, dans les classes, on ne peut pas dépasser 30 enfants. Parce qu'il y a des enfants qui apprennent vite, il y a des enfants qui sont là, il y a des enfants qui ont aussi des difficultés d'apprentissage. Et tout ça, d'ici 1 mois, 2 mois, nous sommes mal à l'aise. Quand un enfant va à l'école dans les pays où les histoires sont organisées, les parents sont mal à l'aise. Parce que tu ne sais pas comment on va diagnostiquer ton enfant. On peut le diagnostiquer que oui, cet enfant n'est pas apte pour apprendre ce qu'eux apprennent là-bas. On doit le mettre dans les écoles spécialisées. Il y a des enfants qui doivent aller voir des thérapeutes parce que c'est des enfants qui ont une difficulté à langage. Il y a des enfants qui ont un retard de motricité. Il y a des enfants qui ont ceci et cela. Tout ça, c'est répertorié, tapoter, partager la vidéo. Quand vous venez, moi, je ne suis plus apte, en fait,
de venir dépasser mon énergie comme ça. Vous devez mettre la main à la pâte pour que les autres Congolais apprennent. Parce qu'il y a des Congolais qui sont ici en Europe, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris et ils sont d'une inconscience comme pas permis. Ils pensent que oui, c'est eux qui appuyaient encore le pouvoir là-bas. Leurs enfants étudient ici. Ils ne savent même pas dans quelles conditions leurs enfants étudient. Quand on diagnostique même leurs enfants, et ils sont mécontents, ils disent que ouais, les Blancs, ils n'aiment pas les Noirs. Les Blancs, ils n'aiment pas nos enfants. Mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Aujourd'hui, j'étais triste. Ça fait, je me suis mis là devant chez moi. J'ai commencé à regarder, j'étais au soleil. J'ai réfléchi, je me dis non. Je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que oui, le Congo doit disparaître. Avec tous les Congolais doivent disparaître de la... C'est pas méchant ce que j'ai dit. Hein. Parce que pour quel intérêt? Des souffrances comme ça, les Congolais. Pour que vos enfants apprennent souffrance. Manger, souffrance. Circuler, souffrance. S'habiller, souffrance. L'environnement, souffrance. Maintenant, c'est quoi le but d'exister? Hein? C'est quoi le but? Parce que tout est souffrance. Tout est souffrance. Même ceux-là qui ont, pour avoir de l'électricité, souffrance. Pour avoir de l'eau, souffrance. Tout est souffrance. Seulement prier, prions ici, prions là-bas. Et c'est à quel moment les Congolais vont se remettre en question? À quel moment les Congolais vont commencer à réfléchir comme des êtres humains? Parce que là, franchement, les Congolais, ils ont... Tozan dengue, en fait. Tozan dengue mususu. Bisona batu mususu. Tokeseni. Batu mibimba baza wana. Ils adorent la corruption. Na lobi na lingala parce que ba bloquer ngai. Pour déjà na ba restreint et belé. Batu mibimba babeta kama boko. Basala kama kamumoko et avance ka bangote. Ceux qui ba kuna, ils sont là-bas dans les églises en train de crier comme des malades mentaux. Et tout ça, on ne comprend plus. Nous, on ne comprend plus comment est-ce qu'un peuple ne peut pas avoir une conscience collective de se dire que oui, voilà, non, il y en a marre. Nous sommes fatigués. On vous prive d'Internet. Dans tout le monde, dans chaque pays, quand tu vas, Internet, c'est l'accès et pour tout le monde. Vous avez encore des histoires de mégas. Donc, Internet, vous n'avez pas vraiment accès. Si tu as accès à Internet, ça veut dire que tu as de l'argent. Ici, même les gens qui n'ont pas d'argent, ils ont Internet. Ils peuvent se connecter partout où ils vont. Dans les rues, il y a des Internets gratuits. Dans les gares, dans les trains, partout, il y a Internet. Pour juste que, oui, voilà, c'est quelque chose, c'est un outil qui est indispensable de nos jours. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée. Moi, j'étais là triste. Je vois, oui, triste, c'est pas parce que mes enfants, ils vont pas aller à l'école. Mes enfants vont à l'école. N'est-ce pas? Mes enfants vont à l'école. Ils ont des cartables jolis. Et à l'école, là-bas, ils vont apprendre. Un enfant de 3e primaire, il sait lire tout. Et un enfant de 3e primaire réfléchit mieux que les Kaba Congolais. Et ça, il y a solo. Ça, il y a un questionnement. Moussoussou, oh, c'est poser la question. Si vous avez un likolo, il y a un côté nini. Si vous avez un nani, wana balobaka mikolo yo so users. Moi, na mouke, azotou na ba question wana. Si vous avez une réponse. Pesa une réponse. Et belé bobé bisa bana na bandaku. Bobé bisa bango. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Congo va disparaître, Pascal. Et parce que de toute façon, vous êtes inconscient. Hein? Vous êtes inconscient. Moi, je sais que je vais mourir. Mais toi, tu es d'une inconscience parce que tu ne manges pas, tu ne chies pas. Même chier, c'est un problème. Pour les Congolais, aller aux toilettes, c'est un problème. Vous n'avez pas de toilettes adéquates. Des toilettes où il y a des asticots. Même quand un Congolais meurt, c'est un problème. Même un Congolais, quand un Congolais meurt, c'est un problème. C'est soigné, c'est un problème. Pourquoi vous existez? Avec un gouvernement malveillant de ce point-là. Toi, je vais te bloquer déjà. Tu mettras plus tes fesses ici. Allez, tu vas dégager. Pascal Kayembe, tu vas dégager d'ici. Na Kombo na Yowana. Allez, dégage. Je te bloque. Tu es banni. Tu viendras plus ici. Espèce de petit con. Allez, dégage. Hein? Même quand on le fait, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Les Congolais ne réfléchissent jamais. Ils n'ont pas le temps parce que ce n'est pas dans l'éducation, genre, tu t'assois un peu, tu commences à observer autour de toi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as accompli, comment est-ce que tu en es arrivé là, de quelle maladie votre famille souffre, comment est-ce que tes enfants ils sont comme ça, comment les Congolais n'ont pas cette capacité-là. Basala bango na capacité wana ya kovanda kama banzo abanda kokanisa asala kama kambu moko ndenge moko alia kabiloko kaka ndenge moko kaka bafufu wana za kolia na ye kaka boya abimaka kaka boy sans programme ayebite bisika zo kende ake kaka kop
eza mawa siko bato bongo bazana bana wala baza appelé akokoma pire que ba parents na bango bakokoma ba bolole koleka kutu ba parents parce que mboka wana etondi ba bolole makasi et puis soko yebisi bango boy basidiki on ndeni olobi ba bolole mais oui kota la mboka wana est ce que mboka wana bato mayele bazalaka kuna et puis bato batanga bazalaka kuna na mboka wana basepelaka bazokende ba poto so ba yela ba mboka batunde ba moni ke wow basepeli na mboka na bango baza incapable ya kobongisa baza incapable ya kovanda kaka ko réfléchir lelo toyoki kuna bakomi kosala soki nani dialogue soki bakovanda dialogue yango bovanda na mutu ne Tshisekedi est-ce que Tshisekedi ayokaka est-ce que Tshisekedi aza mayele eza ba question il faut bomi se poser tala neti ba Fayulu wana Fayulu ake Amerika akendaki ye moko era kozonga baya koyamba ye apesi bino nini mai apesi bino biloko akolia apesi bino eloko nini ba peuple pe bakokende koyamba Fayulu wana makambo ekomela biso ba Congolais Fayulu pe aza coupable Fayulu aza coupable na makambo ekomela ba Congolais parce que ba Congolais bazaki nanu moto ba yibaki e pouvoir ya bandi ko bina abandi bibina abandi na yekaka ko bina Chilombo vandi ache misisa lelo so Chilombo ache misisa parce que Fayulu azaki incapable ya ku soulever les masses Fayulu azalaka pe na ba problème on dirait pe azaka na ba problème na mutu oui Fayulu on dirait azala ba traumatisme moko oyo ba soignaka yete comment vous expliquer un monsieur qui a gagné aux élections au lieu de faire des collectifs au lieu de dire au peuple de se soulever là parce qu'on a volé on lui a volé on a volé la victoire. Mais lui, il a commencé à aller faire des bêtises là-bas, aller commencer à danser. Parce que le peuple était chaud. Le peuple était dans la rue. Aujourd'hui, il est toujours resté sur la même place. Oh, président élu. Mais mandat, ouais, président élu, et si la capette. Mandat et président élu, wana, et si vite. Na yebite, à ce que zali kaka, Fayulu. Tala Fayulu, azoya, bakende koyambae. Ba Congolais pe bakokende koyambae. Etali bino, abima ki alaka ki bino. Makambo ke kosala kuna bino boyebi yango. Tokende nanu totuna na vraiment. Siko ba peuple na poto président abima. Azonga bayaka koyamba ete. Bazo menteri bino kaka na pouvoir ya na eloko moko colonisation ya ba Congolais bakomi ko coloniser bino mentalement. Fayulu ayebo yamba siko po ayena nini? Na livre d'or ayena nini? Ayena solution ya nzala. Ayena ba dollar ako kabila bino ke bozwa bobongisa ba vina bino to akoya ko ayena minduki po abenga na Chilombo na bandeko na ye. Tala ba aventure. Ba peuple moko balingi kaka makambo ya aventure, ba peuple moko bakanisaka malamu te, ba peuple moko bavanja pe bakende koyamba ye. Batu moko bo Chilombo ye bayambi. Fayulu ye ayambi, Katumbi peso ka bimi bayambi. Comment bokoza na bato aboye? Comment bokoza na bato ndenge lolenge boye lolenge tina te? Lolenge tina te. O peuple ndenge nini o bokecho lobi boza ba peuple etula. Ba peuple moko bo ba réfléchissaka te bazala bango sans bazala avenir te bazala futur te bazala na passé pe baboya passé na bango peuple oyo peuple ndenge nini musoki bakambo ezole kanana bayo soki bamoni kama makambo oyo eza traditionnel bango bandimaka te mais boza wana toto batoloba bokendaka bisika n'est-ce pas bokendaka bisika soki bokeye bisika momonaka kuna baninga baprotejaka nani culture linguistique baprotejaka culture culinaire na bango baprotejaka ba culture na bango ya ndenge na ndenge ya bino soki bomoni kaka bokoya te parce que bino boza na bino bayuda bino na bino boza bato ya bible bosambelaka na bino me makambo culturel awa tomonaka neti nga na vanda na Belgique awa ba Belge babundaka awa makambo ya ba territoire linguistique so komi kaka bobozaka ba voisin bokuna na ngambu kuna balobaka néerlandais côté mususu balobaka français okoya kuna na administration alors que de koloba français te okokende na administration kuna loba français okoloba kaka néerlandais ngo kena ngo combien de pays pas loin bango bazo protéger langue na bango bino ba chinois baye botala ba chef coutumier moko ya bazoba bazo refaire kaka ba bêtises ba accusaka bango ba koselaka bango lelo ba koma kozwango au moins ba chef coutumier vidéo moko ezo circuler ba oteka mabele pa ba chinois ba kamati ba bandi kopesa yango bazoka ba secret nyonso ya ba coutume ba kamati ba pesi yango qui veut l'entendre boyo kaka occulte ngi koloba kaka les histoires qui se font en secret. Oyo batu mususu baye bazala nango te ba juif wana bomona kabasaka pena ba science occulte na bango o ba vanda ka penza ba solo balobi makamu na biso oyo il faut to maintenir bokoko na biso basali yango na occulte ba chinois pe bazala occulte na bango basala ka makamu na bango o balakisaka bino ezaka ka ya muke o ya kafukafu ya bino ba congolais bozwa nyonso boteka bozwa nyonso mabele mutu nyonso aye ba pesi ngombe oteki mabele est-ce que bato aboye baza normal est-ce que mboka batu boye penza mboka batu bolole ndenge boye tokende na ntoloba Fayulu abimaki na ye ake kotambola na ye monde entier yaza na ye na passeport na ye abimaka na ye aza opposant abimaka na ye soki azongi il faut kaka mobiliser bino bobima libanda
Eroyo, yoza na mbongo kofuta ane mobimbo za na mbongo. Bana na bino batangaka na ba condition nini. Minerval ofuta kango na ba condition nini. Ça c'est des choses qui devaient que vous devez réfléchir. Minerval ya ofuta ah chilomba lobio gratuité des enseignements et sili. Donc il y a des sidakakaka. Tu as fini? Hein? Il y a des sidakakaka, il y a des sidakaka makamu modèle a eu décision à mwangisi, à bebisi, à monique zo simbate, aya a lobi ke sili, mutu moko pe ko se révolter azate, mutu moko pe ko tuna eli kambu. Nenga nini olobaki na biso eza gratuité, nenga nini yo salibo. Même herba yebisaki bango ba peuple oyo, peuple moko bizarre. Herba yebisaki gratuité de l'enseignement mais ba parents ba futa ka Minerval. Jamais à ta collectif à ba parents moko boye, ba ko se soulever que oui voilà, biso yebisaki biso gratuité deni tozo futa Minerval. Wapi deni ni bosali makambwana. Mbongo ngwe ko uta wapi bango bakanisaka na bango te makambwane etali bango te bango ifo kaka bakende kaka bakumisa babimisa bango neti babinsekwa peuple moko binsekwa on dirait ba peuple moko oyo ba stiko babimisi bango babimi na bango bayebi te pourquoi babimi bakendaka kobima na ba concert ezanga tina bakekuna bakufi nini bakufi buzoba batu moko ngai moko naza décourager ya kotala ba comportement bato oyo. Donc, peuple moko bizarre, oso comprendre le peuple à l'olenge boy. Donc, abimaka ye, ake kuna Pauline bambula, on nzamba taleliye. Quoi ça? Peuple moko oso comprendre le sens na yete. Donc, abimisaka ye kaka, bima abimi. Kende boy, ake boy. Azomi tout na même pas. But ezanini, intérêt zanini na kati. Existence na bino eza nini na kati bozo exister pona nini hein ti bayaka na poto bazaka ndenge wana bayoka kaka te bazaka ka boye imaginez-vous bande ko muto akufi na Congo akufi na pasi akufi azangi mbongo hôpital azangi hôpital azangi mbongo hôpital akokai kozonga isu na poto te mwana mwasi moko boye soki président ya Fali Ipupa akufi kula na Congo ba futisko muto akufi nde babimisi mbongo baye kokunde na poto bamoni yango prestige. Tala niveau ya peuple boy. Et puis, ba ope bazana poto ba moni yango normal. Soko tali bikolo mususu, par exemple, ba Camerounais, ba Nigérien, ba tuwana, soki ba kufi a ba kundaka bango jamais awa na poto. Ba futaka ba assurance na bango, ba zongi sa bibembe na bango, na ba village natal na bango. Jamais ba kundaka muto awa. A quelle magie peuple moko bolole boye, ale muto akufi nel kuna na ba pasi na ye, azalaki ne na mbongo te. Yako se faire soigner à Koufi devant l'hôpital, ceux qui a quand Kokolokuna, allez, baye kokunde na poto, ba Congolais ba beti maboko ba moni yango kitoko, po baye kokunda mutu na poto, mutu soki akufi na ye. Akozonga te, ba lié ye déjà, ouais bazo mozo tanga na ye boye, bokera ye kote boye, basi ba tiake ceux qui biloko nini, asi akufi akozonga te, akomona pe biloko wana te. Tala imagination, yoka bango bazo beta maboko. Kutu, razaki ko souffrir kuna. Bozalaki bino nyonso boke matanga wana. Boyeba ki ekezo souffrir akangama na kisasa kunati. Tala niveau. Wana sko so tolobi wo ayoki jalousie, koyoke na tiba yoke na te. Tiba basi ya ba Marcelo bakufa tozo faire comprendre bango te. Makambo eza normalité. Oyo boyoke li muto akufa koyoke le jalousie. Muto akufi penza koyoke le jalousie. Ata bolati si biloko nini azomona te. Ata soki bosombele cercueil ata lonini, ata kutu bosali pierre tombale soki andeni akozonga te. Na yango koyokela kaba Congolais nde bazaka na ba imagination wana kaka ba Congolais mutu bazaka na ba imagination ozo yebisa bango makamususu bazo biso yokeli mwasi ya Marcelo akufi kutu akufi na ye mobali ne kutu etali ata ete mobali wana zo ba buzoba matin midi et soir azako dénigrer ye azako loba makambo ezanga tina mutu moko bizarre sans empathie sans compassion donc un con qui raconte des inepties au longueur de journée ba Congolais soko yebisa bango mobali wazo ba makambo ezanga normalité mwasi wana ki kokufa nini kaka na Congo mutu akufa ka baye bakatelo ko nini akufaki. Kaka na Congo mutu akufaka batu bako tuna te. Bakomi koyebisa oh nzambe ye moko ayebi, nzambe ye moko mutu asalaki makambo wana et pourtant mutu akufi mort moko étrange. Et pourtant mutu akufi mort moko suspect. Et pourtant mutu akufi parce que l'état aza irresponsable. Ba mawa ebele batu bakufa na Congo kuna. Vous pensez que oui, ces gens-là doivent mourir ainsi? Non. Ils meurent au Congo, vous mourrez par négligence. Négligence, il y a peuple n'a connaissance. N'est-ce pas? Ba Congolais ba koufaka
parce que négligence na manque ya connaissance batu ba vivre na bango na ba salité ba éviter que ba salité wana eza mabe pour la santé batu ba melaka na bango ba maya ba terrassier ba sukolaka ba biloko ba liaka ba biloko moko ba servela wana ba zui ba tamboli nango moyi mobimbati ba mushi ba simbi kuna na kati ti ba biloko boliaka na ba balabala wana ba tamboli nango a résilité moi na servela ake achango susu na kati ya nani na kati ya chambre froide lobi ya yena ngo lisusu ateki soki esilite ake azongisi susu na chambre froide biloko na bozolia rupture ya froid rupture ya nani chaîne de froid eza rompu tout le temps ekomi na ba bactéries ekoti bino na kati ya banzoto n'est-ce pas ba bactéries wana ekoti bino na kati ya banzoto ekoti bolie kaka ndenge wana après bokomi kobela bobeli makamu nyonso ba réfléchissaka na bango te bazaka ka ndenge wana oh nini nyonso kaka batiki na maboko ya nzambe salite eza wana bo revendiquer ta badon na bino ba pesa bino hygiène de vie bana na bino basakala kala ba salite wana bana na bino bamona kaka environnement ya salite bana na bino bazaka kaka na imaginer fu bana wana bozo pesa bangoni bakokoma pire koleka bino bakokoma pire parce que ebele ya ba parents ba vivre na bango dans salité ya lolenge boyete mais bota la modèle bokoma est-ce que bo réfléchissaka bota la modèle bokoma bokenda na ba classe boka ici la classe il faut ka ba apprendre batu ba mathématiques boka ici na ba classe il faut ba apprendre bino kaka ba géographie non il faut ba rappeler bino environnement na bino ba rappeler bino santé na bino ba pesa bino pe ki conscience ya kibomoto parce que bino boza na bino na kibomoto te na classe bayoko isala bana kaka kotanga te na poto balakisa bana kaka kotanga te bakendaka na bazamba bazolakisa bango biodiversité bazolakisa bango réchauffement climatique bazolakisa ba effet néfaste ya ba industrie makambu nyonso bino bana bino bakendaka na classe kotanga ka mathématique kotanga kaka kotanga yango bazotanga makambu neti ata Chilombo wana azotanga makambu ya zo comprendre te yango tozomona mboka moko batonda ba soi disant ba diplômé universitaire mais ozotala penza oyo ba illettré batu moko ba paresse mental il est très morbide batu moko tu ne comprends pas otali bango mabumo vimba bazoko tambola kokende kozonga kosala boy docteur bonjour ozotala batu moko boy bakenda ka classe mais ba apprendre ke lokote ba apprendre ka mathématiques ba comprendre pe mathématiques en te français kaka ya pamba ti lelo congolais comprendre ka te so ba ebise sujet enyi kolobani ni tuna bokende kosala ta radio trottoir radio trottoir na Congo banda ko yebisa ka kotuna bana o ba uti kozwa ba diplôme ou bana baza na 3e na première primaire o yebisa ba na première na 3e secondaire sujet zani ba yeba kate ke sujet zaye otunye action ezani ba yeba kate verbe ezani ba yeba kate conjugaison ba yeba kate parce que bazo similer ba cours na bango te yango so mona ba illettré ebele batondi na mboka wana mais ba illettré moko batanga bakenda ko sa nini na classe to yebite ba sisi pe kotanga ngo wana bazo kape misala te bazo mona ngo normal. C'est parce que vous n'apprenez pas bien. Bana ba kokende classe, bodo amusaka bana batongo, ba 6 heures, bana ba mandi kotala, kotambola bana bakendaka ba kilomètres. Po bakende kotanga. Kaka les mêmes écoles. Moi natanga kasoki na Gombe, autaka njili. Mwana wana kosaka na nini? Mwana wana ko se reposer nini? Soka zongi makelele ya mbunda. Epa iboy mbunda, miziki. Ima calme za la raté. Si ko cerveau ekotambola ndenge nini yango ba congolais ba réfléchissaka te congolais ko za na boule te que oui voilà avant d'apenza azwa livre moko boye atanga ata l'environnement modèle ezokende mikolo yo eza nini pourquoi climat eza boye ayebi même pas ba congolais bele ba souffrir na ba problème ya ba allergie bazaka la ba rhume ba yebi te que za allergie likolo ya poussière likolo ya ba pollen likolo ya makambo ebele Congolais azotambola kaka lolenge ndenge wana okoloba na ye makambu ye sokolobi na ye oza ene oza jaloux mais mayele te na mutu balongola bino kibomoto balongola bino sensation wana ya kozala mutu ya dignité Congolais azakane intégrité azakane na dignité te botala ba Congolais okovanda na bango boye balingano yo bazoyebisa ngaso na sepe na ote na oyebisa yo soko salinga pasi na yebiso kana minute tobebani okena yo Congolais kovanda wana azozela yo mais akendaka kotonga akendaka koloba mukongo na ye alingaka na yo yote me avandaka ndo kaka wana Congolais il faut changer comportement na bino mboka wana ezo disparaître na ba politique na bino soki ba opposant wana ya ndenge nini toyebi te botala ba Chilombo wana akosala arrêt cardiaque akokufa na Congo Chilombo akosala arrêt cardiaque akufi na Congo parce que babongisa mboka te aye abongisi pe eloko te na Congo tu as plus de chances de mourir ceux qui chance, ceux qui malchance.
de mourir bêtement. N'est-ce pas? De mourir bêtement pour des choses minimes. Parce que les gens n'ont pas d'accès. Parce que les gens, ils font des diagnostics. Namoni tata moko awa. Aza ceux qui élus, ceux qui députés à Bas Congo. Papa la balinga qui bakata ye ba charcuter ye kuna na ngaliema. Ngana ganga ka awa, n'est-ce pas? Hein? Ngana na lobaki awa. Makambo elekala na ngaliema kuna babomaka ba bébé moko boye. Ba bébé wala ba utaka na bamboka moko na bandundu kuna babota maka ba bébé si à moi. Ba professeur soit disant la banani ba bomi ba bébé wala ba keko sala ba opération bazata na échographie te muto kuto aboti saka bana wana alekaka bango nyoso tu na mayele. Alekaka bango nyoso tu na mayele. Député moko uti kozala awat. Député moko uti kozala awat. Alobi nini député wana balingai ba boma e kuna. Heureusement docteur wana akimaki. Docteur Mobimba aza na urgence akimi na ye. Bazo benga na téléphone aye na yete. Basali ba diagnostic posé ya lokuta. Na ba échographie ya lokuta. Hôpital wana ngaliema eza cher akosakana te. Pourquoi ces gens bazwaka mbongo ebele boye bakwa investir mbongo wana na ba matériel ya solo ba tinda batu na bango ba ya kosala formation ya bien po ba ye ba ko décrypter ba makamni les autres lekana na échographie. Ba yebi kotanga échographie te. Bayebi si papa député wana que oui voilà, yozo bel appendicite parce que na libumu, après ça la problème à barin, il faut se opérer yo. Ba benga docteur boy vidéo ezakaka aw. Docteur azo yate docteur akima. Papa na yo ki passe makasi passe ti azalaki na visa aye poto awa. Alobi ba diagnostic ba poser kuna mindele ba lobi non, eza ya lokuta. Ba lobi eza ba diagnostic posé ya lokuta. Soki kaka ba meka ki ka opérer yo. Olinga kozo infection wana ebebisaka ba organe nyonso parce que papa wana ya zaki nde na problème soki na vésicule biliaire azaki na problème côté à foie nde côté azaki na infection azalaki ne na infection ni na appendice pasuka kite ba reine ezaki nango na problème te donc balinga ba charcuter eloko wana linga ke bomaye nde boye bokufaka lolenge bokufaka lolenge ndenge wana et puis bozana bino sans souci hein. So muto akufi na Congo batu bazalaka na bango sans souci. Préoccupation na bango bakende ko louer ba katafal, bakende ko luka bilamba bakolata, bakende ko salisa basuki, bakende ko tia ba maquillage, baya na ba fololo po ba pesa muto akufi. Et pourtant batu bazana nzala wana. Et pourtant ba hôpital wana eza salitaire, so disant ngalier ma santé, ngalier ma santé, ngalier ma ya lokuta, na ba médecin ya bazanga formation malonga, médecine esi ekei musika, bango bazala na ba médecine ya 40-45. Na ba appareil ya lokuta ezala ba diamant ezala ba hôpital nyonso eza kuna ba hôpital ya business méchante awa na poto pe hôpital ezaka business batu bakenda kotia ba investissement kuna na kati ba tiaka ba action na kati ba hôpital mais batalaka oyoka ba congolais tellement que ba mesala pasi ata ba yena ba poto awa o boke ba na ba hôpital ba bomaka batu mwindu mutu mwindu ngo ba bomé po basa neni nazaka ne mayele te mutu mwindu azalaka mayele te bakoboma ye po baskende na ye wapi basala na ye nini oyo na hôpital awa kutu bango basala kasoki mubabikisi mutu neti nga babikisaki nga boye eza challenge basepeli makasi parce que bake bakomi makambo nyonso prochaine fois malade akoya bakozala su na ba difficulté te bakotala ba pathologie bayebi déjà que oui madame mushinga yaki awa to salaki ye ba diagnostic boye to traitaki cancer na ye boye oyo pesa na même ba pathologie ekopesa bango temps ekokendeli musika te donc bakoyeba déjà eloko nini basala ba congolais bazati na bapoto awa bakosaka kaka ba mindele babomaka bino mais bino baboma bino po basala bino nini ba organe na bino déjà zaka mabe bozala kati ya nzoto na bino ba organe nyonso si ebebi likolo fufu ba organe na bino si ebebi likolo ya inconscience omelaka kaka ba cigarette à moins cher yo kutu omelaka ba masanga soko kuti ba fete ya batu basali yo bandika ko bemela masanga belebele foie na yo eza ya kobeba modèle oliaka ba madendo wana oza na foie gras okoma déjà na cirrhose omelaka masanga te bilialia ngala liaka kama mafuta wana madendo na liaka mafuta wana madendo erozolia mafuta madendo wana eza ko kanga yo na foie yo mundele yaka koboma yo poazo wa foie na yakende nango kosala nango nini foie moko ebeba nzoto nyonso ezala ba nutriments malonga te bana na bino ba SS bazar bokendo pesa ta makila jamais ba congolais po ba pesa ta makila eza pasi de toute façon ba makila ngo on dirait zaka ba makila ba maladie ya malnutrition maladie ya ba fufu maladie ya ba madesu batu moko très bizarre ba koloba boya fingi bino non et nazolo ba vérité bokenda ka ko se faire dépister mutu moko ko boma bino na ba hôpital azate
bakoboma bino te eza lokuta kutu bango basalaka ba challenge parce que bino batu mwindu bozalaka na bino na kati ya recherche te bolingaka na bino kokota kuna na kati te bopesaka ba don d'organe te bozala eloko moko kopesa batu te il faut bokende te basoignaka bino mwa ndambu bozo ata ba 10 ans de plus ba 15 ans de plus ya kovanda bapesa bino ata mwa hygiène de vie tala ba diabétique moko bayebi kutu même pas que baza ba diabétique tala bango ololenge bazali ba diabétique moko bayebi même pas que bazaka ba diabétique akosala kutu asali nani hyperglycémie akufi ou bien asali hypoglycémie akufi na ye bake batie glycosé ayebi même pas antécédent familial ayebi même pas santé na ye eza côté nini nde yo bakozo ba organe babomi yo bakosoigna yo te kizenxiel kende kuna tozo tala batu moko moko na tala ka bato na lobi mais non oh et puis bakakoloba ya finga kabino nazo yebisa bino bosolo vous on n'est plus dans l'ère là de vous cajoler. Il faut qu'on vous dise des vérités que épée sabino électrochoc pour qu'on se réfléchit. Hein? Atakaka ORL ya pamba boy na mboka wana eza malungati. Bako tio ba kisi na matoi bako boma yo na matoi na yo. OK awa oye awa okuti eza makambu mususu. Il faut na nubatala yo basala awa bandeko nanga soko ke hôpital eloko liboso ba beto eloko. Ba beto penza ke oui faut basala kaka nanu ba examen nyonso na oyo lingi te bango ba kusala po yo ko lingate. Oui, oui, bah ça lango en secret. Bah vous avez makila, bah keko tala, ozala sida yo, ozala HIV yo, ozala ba hépatite, bah sali yo, parce que bango balingi na bango échec ité. Bah yebi ke médecine eza on a pona ko bongisa bango. Yeah, bino bosala comme na bino ba bilan de santé te, bosala ke lo côté, ce qui auquel en tout cas ba congolais penza. Olingi pe ba hôpital ba soigner rapidement selon yo parce que yo il faut voyager, auquel ba médecin yo de mutozo diriger médecin patani na ye keza business na ye, abandi ko pesa yo ba kisi ezanga mutu na makolo. Njoka ndazo boma yo po yebi tozo kanza ba opesi okisi. Ba kisi yango eza nango contrôler te, kongo za kana laboratoire te contre expertise ya ba kisi nyonso shalina kokotisa yo ali emelisi yo. Mutu nyonso aya pesi okisi omeli na yo. Okela balabala kuna yoki mutu mona yoka bumpasi na melaki kisi songolo pakala. Yo po lobi pesa ngala mela omeli pe. Tala inconscience ya bato yo. Tala inconscience na bango. Hein? Tala inconscience ya bato yo. Oboti mwana oyebi même pas. Oyebi même pas mwana wana groupe sanguin na yo moko yeba kangote mwana na yo ozotala yo ozoyeba te même pas ba pathologie mwana zaka kama mwana po yo botaki ye mwana wana ifaza la normal obota kizengi te oyebi te obota autiste oyebi te ba oyebi so obota kizengi obandi kolelela bato awa o ba fingi mwana nanga kizengi mais mama ba yebi si opota la misu ba yebi si opo fungola misu ebele bozo kufa parce que boza na inconscience ebele bozo kufa parce que boza na yebite soki da mozo bakuto ezalango pete bozo kufa pamba likolo ya inconscience olebola muka collectivement boyela bapoto bo observer so bokela kisasa kisasa elengi okepe na kati ya fulu wana bandi kovanda ozo sepela yo kadisi nde oza simple so dizanga na zakananga simple so na kela Kinshasa la kokende nga so na kela na ba Congo wana na kokende place à salité te parce que na yebi ke salité me mara maladie yo lobi yo nga na kendaki kaka kuna na vandaki na bango ovanda bato à salité wana bango ba mesana ba microbe na bango kutu ba développer ba anticorps ya ba microbe kili hein lelo kalate automonika ministre wana bimi o bachuba bango batonga kuna batonga o bakopesa bango bakopesa bino po balingi bino hein bakopesa bino batonga wana bachuba bino batonga po balingi bino tala batoyo batu mo bakenda kelasi po ba apprendre rien ngana zala kika na réflexion o ya koyebisa bino lobi tokenda ko commémorer kuna chef Lumpungu toke kuna na che vidéo 2 personnes parce que bamonika biloko traditionnel e bangisi bango bongo bazala bango bato ya Yesu bango bazelaka Yesu moko ako revenir bientôt Jésus revient bientôt batu yoso Jésus yango bosambelaka bozwaka pe solution te ezaka des histoires imaginaires c'est des histoires des enfants malades hein parce que ata mwana muke awa na ndaku soko zo yebisa lelo neti lobi na yebisa ke na bi alingi kolia ba bini biloko na lamba kite ngana lobi lia kaka na poka la kosala lelo biloko lingi na poka telemeli ngai alobi nanga pona nini okosi mingi e putanga na boy na nga kaka na lingaki ka lia biloko ngana lambaki et tout ya comme ko yebisa nga yo oprometaki ngai kokosala nga recette wana na pokwa après ce comme ko yebisa ngai na te aboyi mwana boya telemeli ngai pa traiter ngai alobi na ngai okosi mingi ngalobi de pona badai ko kende na ye genre que oui au moni na kosala ngo mais nazala ba ingrédients te aki afungoli na frigo ba ingrédients nyonso ezali mwana muke ya 8 ans
Akia penza ko fungula na frigo kuna amoni ba ingredient bi eloko na rolamba kango ochaka eloko oyo yango oyo eloko wana mususu eza kuna na garde manger yango wana eloko oyo obakisaka eloko oyo nyonso ezali okosi mingi na vandi kaka na vandi nalingi na nga tembati na boy nalingi na za nga makasi kulamba lamba awate me bino depuis bakosaka bino bozo ko espérer kaka facha kosala mwana muke atelemelinga lobi ayibisinga ke yo okosi mingi ozalo kuta okosi mingi yo lobaki nango kolambela ngai et puis obandi ko yebisa ngo zala ba ingrédients te ngala tala ki déjà na frigo ba ingrédients ezali yango oyo na patika la longwa kuna na boy na ko proposer na pesa yo boy alingi pete alingi te aboy na ye alobinga na zaki kaka na posa eloko wana na ngaki osalela ngaka eloko wana yo okosi mingi ngebo yazaki ko yebisa ngai okosi mingi okosi et puis pourquoi ozokosa boye me bino mikolo ba yebisi bino bokolia kate balobaki na bino bapesa bino mbisi balobaki na bino bakosombela ba militaire ba mituka na bandako bozwi yango te balobaki bakoyana na solution ya kopesa bino soki nzale sila balobaki ye au pouvoir akopesa bino électricité mai akomi kosala bino ti akomi dictateur bozo betaka maboko muto atelemelaka dictature ya Mobutu atelemelaka soi-disant dictature ya Kabila ti akomi dictateur yo ozo na mukaka te ti azo yiba mbongo ti ba yibi mbongo yo zo la mukaka te yo zo zela kaka ba yibi mbongo ba Nicolas Kazadi ba yibi mbongo banani mususu oyo bango ba kamere ba yibi mbongo bozo mona bango ba komi susu ba chef kuna kamere pare aza na dossier mususu ayibi lisusu mbongo abimisi mbongo kuna na parlement bazo yiba mbongo kaka yozo zela kaka o fachi beton fachi nde président siko boko cha nani me azati jingi soki ba congolais ba ye ko loba oh président Gabi Longwa awa place na zaki lobi wana oh le président de la république na bibolongwa awa président apakoti oyo président zanga tina ya ndenge lolenge boy ndela bozo ko yebisa biso président moko azata na soni te ko se faire soigner na bapoto azo mona ngo normal président moko boy voyage na yake ndeko luka ba investisseur siko bino na Congo kuna poko sa ba investisseur te investissement ba sala kango ndenge ni na ba banka pesa bino mbongo ti ba banquier ba komi koloba na Congo kuna banka za contre bino bako voir misabino jamais bozo ke ndeko luka ba investissement libanda mais mbongo wa Congo wana boko ko ba pe ba investisseur te. Il faut pas nous caca. Donc, en fait, ils vous traitent comme des stupides. Donc, vous avez zoba, ba bololé, ba sans cervelle. Il y a un que donc le ba investisseur, là ba ya pété. Bozo espérer kaka. Mais on comme investisseur était la mboka na yo. On comme entrepreneur était la mboka na yo. Il faut pas que de konuke loka mutu mususu be ba classe yo tanga. Eza pona nini? Ba classe yo tanga wana otanga ba classe aussi lisa penza ba université ya Kinshasa kuna ozo kende na Inikin yo kenda na Inikisangani yo kenda na Inilu okenda bisika nyonso tiko tanga ba classe on a pas comme nani o comme chômeur o banda kaka kotala ba porno n'est-ce pas o banda kolala ba petite ya quartier yo melaka ba masanga o kenda ba concert ba Mike Kalambai tala niveau ya ba soi-disant ba élite o batanga ba kenda ba concert ya Mike Kalambai bakepe kuna bakufi batondisi bango ba elite mubimba bakendaka ba concert ba Fally Ipupa bakendaka ba concert ya ba Fere Gola bakepe kuna babandi ko ganga ngana za warrior ngana za Gaulois et tout ça tala niveau ya peuple oyo o peuple ndenge nini o peuple nini ya ndenge boye so ozo yebisa ye ya zo kaniso zo finga ye pourtant bazo faire réfléchir yo ngana koma ko tala bino ya moko na lobi ko banga na mana bangi ya bapepe ngo zo baboy yala koma otala penza ba congolais na ndenga ko banga Jean Banza batute omona penza congolais zo bimisa misisa pona Fayulu abimisi misisa pona Katumbi abimisi misisa pona Chilombo abimisi misisa zo ko bimisa ka misisa ayepe azo défendre Buzoba et pourtant ye muto azo kopi dans la misère génération na bino bana na bino ya futur wana bazana bango na avenir te. Po modèle bazo vanda na bazana image ya malonga te. Biso kutu tokola kata Congo ezakata mwa malamu mwa bien, tozomona mwa banzela, tozomona mwa ba poubelle, tozomona mwa ba bidoko yango e umela kapete. Toza lolenge bo. Siko ba o ba mona ni poubelle te na vie na bango, ba mona ka nzela ya malonga te ata omemi ye na ngombe. Ata omemi ye na ngombe, ezaka ka poudre otie na miso.
eko inspiré na ilo côté po ako vivre ka na cité wana banda ko moko eza na ba moisissure ba champignon bana moko ba mona ka batu na biloko na mitu ba kende ko toka ka ba mai bisika siko bana wana ba uzana na mutu ya ndenge nini to tuna na nanu ba question bana wana ba uzana na avenir ya ndenge nini ba uzana na réflexion à quel moment parce qu'ils n'ont jamais rien vu de beau nazo bokamata ba nyama nyoso ba konda bokamata ka kinga kati wana nde bokomisa ba zo Kingakati nde koma zo. Zo oyo, zo national, soki ya Kinshasa wana, banyama nyoso bakonda. Batu moko boye, na yebite. Bavandi wana, babebisa chemin de fer. Nyoso batikela bango babebisa. Nyoso. Lobi nazaki kuna, baluskomi kolo, soki entreprise moko ezaka na baloja kuna, et tout ça, ekenda wapi. Donc nyoso bakotikela Congolais, il faut abebisa. Batikela tanda kumoko oleolo mbongo aloye bazofuta na bongisa kandako ango na sala mwa façade ya bien na bongisa ubie to chaka mbongo wana de côté to somba mibale to somba misatu po mutu na mutu a sepela omona bapotu mobimba bakabula baza famille de 40 personnes baza na ndako moko desko bakaboli 10 so bakaboli te eza na moko ayibaka ubie eza na groupe de personnes oyo baza miyibi ya héritage parce que bango mama na bango ndaza ka na libala parce que mama na bango nda kosa bango moko soko tali bango basala elo côté on y va. Ça va? Mais oui. C'est super. Moi, je ne vais pas voir tes cheveux partout. Hein. Parce que je vais te couper ça la nuit. On verra bien. Hein? So tout li bango basiliki. So si bango vérité basiliki parce que bango bazan la problème na vérité. Bango balinga ka vérité te. Hein? Bango balinga ka vérité te. So si bango vérité. Bazo investi dans la pierre. Vos enfants là, ce sont des pierres qui ne seront pas prospères. Et c'est la vérité. Hein? Eza bilekeli mabete, eza logique. Mboka we tambola kamala mute, batu bazaka na avenir te. Mboka we tambola kamala mute, avenir eza kozwa musala, aussi si classe ozu musala. Biloko la bozo se do, bana na bino bavanda na bango na bandako. Bakendaka na bango ba classe te. Kala toyebaka mama moko bozalaka wana mama veuve, mobali akufa et tout ça, akoteka biloko na mutu po mwana na tanga jour mususu akomata PDG. Non, lelo o ezaka susu ndenge wana ten. Bana bemba nde bazaba PDG. Parce que qui PDG wa qui congolais zaka de père en fils, patron de patron, yepe di susu patron de patron, mwana nako koma de père en fils na mbongo wa l'état. Neti boy mwana Chilombo aza kote nini? Anthony Chilombo wana soki Anthony Tshisekedi ba pesa ye tala dossier kutu garçon na za bourrique. Il ne comprend pas, il ne sait même pas lire et comprendre des choses. Il ne connaît même pas l'histoire du Congo. Il n'a jamais entendu parler des mines, ni des Chinois. Bon, kamatika eloko amune le boche a commis président, mais ba Congolais biwelewe, ba vandi wana, ba bolole, ba vandi wana, moi Anthony Moko baza ko traîner na ba matonge, na ba coin wana soka za ko teka diamba, soka za ko sala nini, ba kamati ba pesi sikoyo, eloko amune ndenge wana, akende ko bebisa kaka. Hein? Akende ko bebisa. Un garçon qui n'a pas fréquenté. Un garçon qui n'a pas étudié comme son propre père. Bilo ba Congolais bo vendre comme ça to mettre la même baboto oui ba Congolais bazaka mayele yoka bango moko modèle baso biso ba Congolais to za mayele kokuta ka Congolais moko mibale misato de baza mayele mais na bamboka kokuta bato ebele bazaka mayele te ba pesi bango mayele parce que ba kenda ka classe il faut ba stimuler cerveau. Il faut pas stimuler bango ba cerveau. Bino ba cerveau est là. Ba cerveau la bino zalaka bozeli nzambe moko boya koya ko sauver bino. Oh tozo zela Jésus qui se revient bientôt. Bientôt wana. Toke nenano na bino. C'est dans le proche net bientôt là je dois sortir. Donc c'est de la minute qui suivent. Même les phrases que vous répétez là, c'est bêtises. Même des choses que vous dans quoi vous croyez, c'est la connerie. Jésus revient bientôt. Bientôt, c'est dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, c'est bientôt. Léobi bientôt est l'équipe, 10 ans bientôt est l'équipe. Entre-temps, toi, tu es toujours dans l'église. Entre-temps, c'est le pasteur qui est enrichi. Entre-temps, c'est le pasteur qui te raconte que oui, c'est mariage, bonheur. Oh, mariage, bénédiction. T'as le niveau modèle baby Sabino. T'as le niveau modèle baby Sabango. Jésus revient bientôt. Na modèle inim, na mkolonine. Il est où? Bientôt, c'est dans les minutes qui suivent. Depuis que tu es à l'église là-bas, tu es devenu riche. Tu as déjà vu un fidèle, à part si le fidèle, il a volé l'argent ou bien il a travaillé, il est venu dans l'église pour qu'on puisse l'appauvrir. Chaque mois, donner les 10 000 offrandes. Vous avez déjà vu qui est à Bongi dans cette église que oui, pasteur Assameli Moutoye à Bongi. Mensonge. Mensonge. Il y a que les pasteurs et leurs enfants qui devenaient riches. Vous n'avez pas les exemples. Même quand les exemples, les Congolais ne s'inspirent même pas aux exemples. Vous n'avez pas vu des enfants aux langues. C'est eux vos chefs maintenant.
Vous avez été dans cette église-là depuis le commencement. Tout ça va au quoi, bonjour papa. Hein? Tout na kabinote. Mensonge. Mensonge. On leur ment comme des enfants, on les manipule comme des tarés. On les amène ici, monter dans les montagnes, aller prier dans les montagnes. Les autres vont dans les montagnes pour faire des randonnées, pour faire des excursions, pour aller voir. Pas pour aller prier, pour chercher elongi nzambe. Kakabino bazoba oyo bazo kabino, kuna la bamangenge, ba viola kabatu kuna, eza même na batu bakufa kuna. Vous allez seulement là-bas où vous allez chercher le visage de Dieu. Dans la Bible, on te dit quand tu verras le visage de Dieu, ça veut dire que tu es mort. Et puis vous verrez si nous dit, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis tes parents t'ont mis là-bas. Vous avez déjà vu Elonganzambe? Hein? Elonganzambe ezakuna. Baninga bamona ke Elonganzambe ba voyageaka. Quand ils sont en train d'observer la mer bleue, oh, le sable fin, blanc, bazo dépasser bambongo na bango, bazo tinda bana na bango na ba université à Kitoko, bazo pesa bana na bango à venir. Wana elonga nzambe. Elonga nzambe na bino kaka malela. Batu mibimba balela kaka baza toxique. Batu moko bizarre. Et tout ça baza kaka wana kolela. Hi nzambe salela ngai. Nzambe sa akita likolo ayako salela yo. Ayako tangisa bana, ayako futelo minerval. Aya kokoma kuna na l'état, oh ba comme quoi ça dit oh nzambe muto a établir rien, toute autorité vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Siko nzambe ngo ya bino apesa biso ka ba bololé. Apesa biso ba utala nzambe ngo modèle boye kumisaka ye. Nde wala biso ngana koma utala nzambe ngo ya ba congolais wana bimi nzambe waza kizexien. Otala kaka tout vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Siko ya pone na biso ka bato ba konyoko la peuple. Ya pone na biso ka bato ba bizengi wana ba tchechi lombo moko azama yele te ayebi kutu makambu ya mboka te ayebi même pas ce qui se passe là-bas nde wana nzambe siko apesi biso l'autorité à lolenge boye bino po beteli nzambe wana maboko. Il faut se révolter contre lui. Comment il peut nous donner toujours des gens qui vont nous maltraiter? Pourquoi il peut donner toujours des gens qui vont détester les pays? Pourquoi il va donner toujours des gens qui n'ont pas de toupet, qui n'ont pas d'intelligence comme ba Ibrahim Traoré? Njamba kwa pesa biso mutuneti Ibrahim Traoré te na Congo kuna po makambo décoller ba Congo ba bandata kolia 3 repas par jour. Donc nzambe na bino za kaka bolole ndenge ona pesa na biso ba chilom. Et puis bino pe boza content na makambo wana, la Bible déclare les personnes normales qui ne réfléchissaient plus avec leur cerveau ni avec des manuscrits ni avec les manuscrits, ni même avec des livres historiques ou quoi que ce soit, même pas les lisapo ongeo bari shinjo. Et il s'inspire toujours, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Quand tu poses, comment mutoko zazo ba yaboy? Surtout la TikTok wana. Tozo ko rabatu mususu otali penza muto bandi ko expliquer makamba base. Oyebisika muto cha mutu na frigo. Akotuna te yaza muto a croyance. Nga ko yebisanga na cha mutu na ngana frigo te. Na ko tuna pona nini? Pona yebike muto ya muto ekokota la frigo te. Et comme thérapie ya ndenge nini oyo oyebisanga na kende kuna ko cha na frigo. Oyebisa ba kongole cha mutu na frigo. Ozala ndako cha caméra kende wala bato a croyance bato ba binzambi kende ocha mutu na frigo longola pe ba biloko ezala kati ya frigo pozo a place alongoli pe ba sachet alongoli pe ba nzungu bacha ba nzungu na frigo allez akamati pe mutu ache na frigo to bisi kanga porte akangi porte tala niveau congolais beba. Et c'est vrai ce que je vous dis hein. Tala niveau congolais modèle à beba à quoi tu n'as même pas que c'est étrange. Comment tu peux me dire na mutu na ngana frigo? Comment tu me commandes déjà na kende ko cha mutu na ngana frigo? Congolais kenda ka penza to yebi ba to sala ba expérience na makasi ya kosakana te. Et puis to tourner pourquoi cha mutu na frigo? Opo yebi singai. Yeah, donne-moi 2 minutes. Hein? Hein? Après tout alobi oui po yebi singai. Mais est-ce que ba yebi so likamu? Il faut ça là, yango fa ilo abisi bango ba kende ko yambaye. Bango pe ba bimi pe ba kende ko yambaye. To chaka batu mutu na frigo abiso, to chaka penza mutu na frigo, to yebisi cha mutu na frigo. Akepe, longola banzungu, alongoli. Ba sachet za côté à bleu wana longola, alongoli. Cha mutu na frigo ache. Kanga porte akangi. Ba congolais. Tala niveau congolais beba. Siko to yebisi vanda kuna 5 minutes. Avandi pe 5 minutes mutu na frigo. Tibiso to bandi so maka mususu ya cheka mutu na frigo. Wala sikoyo tozo tala ye, iso batu bazo seka, batu bazo kamwa, ba mususu bazo silika, pourquoi botie mutu na frigo? To hebisa bango tala niveau congolais koma. Impuissant, irréfléchi, qui ne raisonne pas. Batie penja mutu na frigo, atie mutu na frigo. Et puis yebise bima, abimi pe. Otuli otie mutu na frigo kinde nini? Osali yango pona nini? Opo yebisa kingai. Ah! Niveau
oyebisi mususu 1 kilo ya mabanga, 1 kilo ya matiti, na 1 kilo ya ba papier. Eza ndenge moko ou pas. Ote 1 kilo ya mabanga eleki. Batu wana batanga. Opesi peda 1 kilo ya mabanga, 1 kilo ya masala ya soso, na 1 kilo ya ba papier. Nini ezo pese? Alobi 1 kilo ya mabanga ezo pese. Baza kune bele. Tala niveau me woye biso. Naza licencié, naza diplômé, naza diplômé. Obi oh. Siko 1 kilo, yo koloba ndenge nini mabanga. Donc y'a la boule déjà c'est à réfléchir que oui, mabanga eza minene. Donc 1 kilo ya mabanga eko pese. Et pourtant eza kaka 1 kilo. Tala niveau congolais za mayele te. Siko bato bongo. Eza makambo de kala na TikTok kuna. Nde makambo biso kusala to sala. Siko to ko réfléchir. Obandi ko expliquer na malene. 1 kilo. 1 kilo. Donc bleti ba mama mikolo na ba papa. Ba mama mikolo na ba papa. Obandi ko expliquer bango mais tolobi 1 kilo ya mabanga, 1 kilo ya ba papier, 1 kilo ya masala ya soso. Biloko wana misato. Nini eko pese? Alobi penza zo système. Mais ça mabanga. Mabanga. On répétait les sous. Tala yoka nano. Yoka bien. Yoka. On m'a dit ce qu'on appelle cette thérapie à apaisement. Pour attendre qu'on réfléchir. Pour réfléchir. Basé belé. Et belé. Tobe va 1 kilo. Et belé bebo boy. Maïr était dans mon tour. Réflexion mon côté. Même pas dignité na bango baza na ngote. Oyebi si penza papa mukolo, cha mutu na frigo. Jou musu chaka pe colonel. Colonel ya mampinga des armées, to che mutu na frigo. Tiko mutu abongo za colonel des armées ya ba congolais, to che mutu na frigo. Papa colonel a che mutu na frigo. Otali papa colonel, tala modèle asia nani. Asia teli choko. Papa colonel a pakola choko toi. Soldat ya mampinga, tocha mutu na frigo. Acha penza mutu na frigo. Acha mutu na frigo. Papa colonel. Oza acha kamera. Era bimika bubiso to kabo. Papa choko ndenge wana. O aza mkonzi. Après to yoki mawa, to bandi ko kombondela ye, to bandi ko to yoki soni na place na ye. Ole avanda pe kimia, ake ko mataba live mususu akende kofunda biso bana wana, bachenga mutu na frigo. Le mal est profond à niveau moko. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Papa colonel. N'imaginez-vous qu'un colonel moko boye, bozu colonel moko a mobutu ya phase. Boche mutu na frigo. Akocha mutu te. Mais ba colonel wa lelo oyo ba chilombo oyo to chae na frigo. To ebi se papa cha mutu na frigo. Akepe to biloko biloko. Quand ils ont un coffre à frigo, papa longola, chamutu, kanga, papa kota, papa colonel. Mukozi ya mampinga, to chaye mutu na frigo. Papa wana bandi ko regrette. Akoma ko regrette. Nasuka, to bandi ko réfléchir. Oh nyonso, croyance. Crois seulement sans réfléchir. Croyance. Acha penza mutu na frigo. Après ake kofunda biso obana wana baza bana mabe bachenga et pourtant biso toyoka ki mawa to bandi ko bondela ye papa ezaka kabungo boni pale to bisi to et puis to pekisi vidéo wana muto akatango te akende ko chango na miniature to boya to bondeli batu nyonso bazaki wana bomba makambo yo po aza quand même colonel aza panza colonel. Soki combien d'étoiles to yebite mais to cha penza papa colonel to cha mutu na frigo akesko koloba ye moko kuna panzi likambuana ke o bana wana baza bana mabe ba chisinga mutu na frigo puis ba yebisinga na za zoba et tout ça là. Oui, comment yo ba koche so mutu na frigo ondimi dans le niveau. Mais ça bato soit disant batanga, soit disant baza na cerveau et komelate et komelate. En tout cas les amis, moi je vous laisse. Je voulais et puis toi ça bango ezate ke ocholo obimisi mutu hein ocho tikali kuna to ebiso tikala kuna kanga pe porte ozo la penza porte ko kanga mate yo che mutu na frigo porte ko kanga ya frigo to bi kanga ngo bien azo benda pe
azobenda pe porte ya frigo acha penza mutu ebanda kulala mususu okoti ti na congélateur binaza na frigo te naza ka na congélateur toyebi se mata na kati kota na congélateur akoti pe na kati ya congélateur tala niveau ya mayele eza te na mutu. Bon les gars akei ma vagabation la ngai nakei kovaguer dans mes occupations. En tout cas, essayez de réfléchir. Le mal est profond, très profond. Tu si mutu kota la congélateur, c'est comme si on bangi to biso mutu azana ndako te, akoma kuna sali hypodermie. Ceux qui portent ya congélateur et kangami, to comme kokota te. Eh oui, tu réfléchis sur la place là, comme il paye amata akota. Ça je vous raconte ici, ce ne sont pas des pipeaux, hein, c'est la vérité. Tu vois qu'on se dit, eh, mutu abatu soki eke porte wana kangami mutu azana ndako te, akokufa na kati ya frigo. Et la carte à congélateur, tu sais kokota te, ote molobi na ngala kota. Yamo kwa lingia kota. Bon, au revoir, hein. Je vous laisse. C'est triste, mais bon, que voulez-vous? C'est ça. Qu'on l'est. Tout là-haut, passe. Au revoir. Bonne journée. Et bonne rentrée pour les enfants. Ne stressez pas vos enfants. Soyez à l'écoute. Dialoguez avec vos enfants. L'école est difficile. Laissez les enfants se reposer. Mais il faut avoir une petite... il faut changer de mentalité. Les histoires des écrans là, allez les inscrire dans les activités intrascolaires. Allez à la bibliothèque. Préparez déjà les enfants à être propus, qui est de l'ordre. La télévision, et ça la tout le temps. Le téléphone, on peut pesa bana. Et zo baby sa bango motricité na bango, na sens ya découverte. N'est-ce pas maman Laetitia de Lombas? Ezo bebisa bana motricité na bango soko vandaka na poto sala makambo mususu bobi makabo bo tambola na bazamba na bana et tout ça même à nivel bobi misaka bango bo éviter moi ba écran wana ba écran ebele bo banda kokata kolesa bana bien kolesa bango ba légumes na ba fruits bien ba fufu wana bo pesa bana na ba pati kaka mikolo nyonso na ba pizza malonga te bo changer mon comportement alimentaire bana po epesa bango maele na classe na concentration. Pas beaucoup de sucre, modèle, vous pesa bango ba cola, ba coca, vous pesa bango li angoli susute, ba na ba melaka mai. Eza biloko moko occasionnel. OK ko sala ba course na yo, tala na panier na yo, tcha ba mai ebele, tcha ba fruit ebele, tcha ba biloko ba bonbon wana eza la de temps en temps. Parce que ba biloko wana ezo si sa bana mayele, ezo pesa bango pe ba allergie. Matiki bino au revoir, merci.